téléspectateurs nous sommes fidèles au balandaka Strata Lunda juge des journalistes la présence qui panique les autres motema ya Sylvie Mafuta papa na Chikou Pikeno na Inès na Vadisha na ibi kena minito boza ebele il suffit de taper www.veritéuniverselletv.com oyo ngai simple serviteur na bino Strata Lunda les seuls licenciés en communication sortant de l'IFASIC 2012 avec orgueil na lobaka yango parce que naza les seuls licenciés en communication na kati Angola. Donc soko tanga pesa droit de réponse to la diplôme na télévision pour bolingi nde makambo yango. Merci beaucoup à mon réalisateur et mon caméraman oyo abengami na Congo ya Gibson Kiala, donc merci ezali bako za même maison Gibson Kiala zali DG ya Kaza Gisla motema ya Silamite Kiala bapara ya Gisla na bosani yote HDV Congo Kimi, donc HDV ako simba caméra 5 heures du temps ako lembate na bosanité je vise mes pensées na kafunfu po kwaza mokonzi na kafunfu soki bakangi yo soki na kutana na ye atigio soki na kutana yo c'est-à-dire Congo ya mbio donc ozalanga de verdade na bosani yote mokonzi ya defa na kati ya kafunfu na kombo ya chef Elliot donc chef Elliot ya defa donc mona mokonzi aza mokonzi mona mokonzi en plus akota ka boloko de donc ngai Strata Lunda na pression mbote papa botangai le colonel Jean Vala papa non c'est le gouvernement échangé que comme bien calamité général donc c'est-à-dire ceux qui sont dans le général donc motama na pistola kaka ndenge na la kaki bino nazana invité na na plateau oyo abengami na kombo ya type K donc batebele ba ko tuna Strata Lunda olokoti type K wapi osali ba recherche ndenge nini ba émission boy bonga toujours na kati ya émission ya Strata Lunda type K oyo asalaka ba événement ya danze na kati ya Kisasa ngamo na yebi eza ko komisa te parce que Strata Lunda asala JP journalisme politique extérieur licencié en communication 2012. Merci beaucoup na bato de soutenir ngai Claudie Fiston Mavinga na kati ya Dundu na lobaki yango ndako na bango lokola flat mendam. Donc na bosani yote chouchou na sopele loim. Donc kombo ya moto soki mutabosana ngota normal po ngate munabota mutako benge bien kaka mutabota yi. Donc tango atindi kombo c'est-à-dire kombo na tangi yango wana modogo kata fumba patron douche congolaise nzete ya mbila ba ko kato okokolo. Ce qu'on a mbongo leki modoko kata fungwa benga nga changer nga plateau pour plateau ko mutasaki sango boza modoko kata fungwa mutafutele nga billet ya Afrique du Sud visor kaka moko et sombeli nga billet mais yo ba ko senga batterie ya miliki yento komi ko lela oza patrouille congolaise patron du karalu donc ba mbote bele place yozali Merla Amarula na kati ya mikili na bosani yote sans oublier masa na ngai PM 50 000 tchanchaki provision na palais provision comme aussi là-bas na ba ko lela donc nzala PM ça la geste ça ka moi bien petit na micro na otambola makolo bien fait donc ça car bien Strata Lunda zongi la libende pona mboko soko zongi car ba ko mako finga bosa ngino Strata Lunda asimba car journaliste ni boso na kati ya Angola na bosa nyote mama ya bana Sylvie Mafuta mama na Chikou Pikeno merci ndenge oko kotela nga basi kitoko na mibali kitoko nazana invité na nga sur place o na kopesa mbote na kombo ya type K HDV na ibiko kobetela nga type K na mbote lokoko na mona okala tili kolokoko e mande fe bele lokola bara ko bango point te tikali benande ngwana yo ebi docteur makambo zo ya bevene mezo ya esenga pena da kitaka biso to Rwanda ndiko yo ebi ngana bi bakalite na yo banana batiki na Congo docteur na ekuto sula ngola na luya ngona senga pena ngona te monsieur yo ngo benga na ya na ye ya malamu ya ngwana ndiko anga idola tiki ko benande ngwana boyo bika kwa saloma za ibena yango so ba problème leki yo ebi sipika même bato ba tro na poto tozo mona mbala moko Merle Amarula donc Merla Amarula na bosanité to bato tala na miki est-ce que et donc on ni no ko na moto alinga ko mingi berki fudi ngana alinga ngato fort de mbote belé yebela na tongo qui passe pas ça va les capo biso to la nango déjà nager mais oui biki madele na pas les litro madele na domé moche donc on a combo Angola danger la ko trop mais albi ko ba été même na ba théâtre na ba ni bango ba na Christine Avenue na ba mbote belé parce que ça ba olanda ngai ndike beleze là bas est-ce que vous savez comment il sentiment c'est bizarre ba na poto ba to na binito na patron na ngai maître John Switzerland na confirmé je reconfirme encore tu es le seul patron Oyo a créé deux chaînes à la fois. Donc aux hommes voient, dans mon trocanga on a un cordon. On soit salaire Oyo et l'équipe DG ya société na bino. Donc salaire na cordon et l'équipe mbongo ya DG na bino. Est-ce que c'est bizarre na poto ne logo ni ba otala type ka to ka type ka ba yo ba trop yo na suyo. Et là on a ko c'est bizarre na poto.
biloko eza belé oyo bana poto bakosepela biloko eza belé. Donc je vous annonce que Tipika asa comédien en même temps asa makambo belé. Asa artiste, comédien, artiste, peintre, artiste. Atongana ba parler mais na yebité ba multimédia mais c'est ça no bana poto na iloko moko bukiro. Ça va non c'est ça bana poto na grâce à Gibson qui est là. Motema Sinameti qui est là, bana poto tout ba yebi ba José Nzongo, ba Didier Nzongo, ba Junior Nzongo, ba Zing Zong, les quoi qu'a faire donc Mboka. Type Kaza artiste oyo apetaka comédie. Type Kaza artiste oyo aza makasi na imitation. Type Kaza mutu a sepe sarabatu. Tel que yo na makasi na spata osengi na ko sepe sabana poto o bazawana. Bango ba senga mingongo te ngati ko na obeta bango de bayoka. Permettez-moi. C'est plus ça bango. Na c'est pas ça bango. Yo sera na mungo mo ali boso bonga la lanzanios. Ah. Est-ce que ngane nzabo ko loba ninga loba? Nde yo loba. Na ko loba ngope. Na salango. Dena signe tele na ko sala ko na. Tellement yo imitaka. Do mekana ko imiter strata lunda ndenge na ko sala musala. Yo ga ndenge na osala musala. Okidiyo mo. Kanengo memiliamo. Kanengo memiliamo. Siko sanga na bori ya sai sai. Imitation sai sai. Parce que yo sais qu'il y a ça ici mais bana mai musu bana mekili bana ba mingongo musu bango ba osenga mais na banango na kende ti likolo saka nango ko permettre na yambio ba banino ya mukie pero bi kanga ko pote prendre beaucoup ma parler pero crédit à faire comprendre na si bana mekili déjà ba yoka ba comprendre wana nani nzeto na kina ko panda te nzeto za kolo nango tele jemini ko kisidi Soko ba joji bi so ndongo jo memi ni makambe no na family no. That's ba miki de ba yo kukata na usikate mangoni fase ka koko. Ba munde. Ya nzamba moto. Nzamba sali bakake. Moto pe na nzoto na aza na kake. Bana poto ko ndenge na yebisaka bino na yambi le sel moto ko ya ko sepelisa bino. Tipika to soli pe moi trop. Bana poto bazotala yo est-ce que eloko ni ya danger ko yo sana minute oyo. On a mon strata luna seka elongo na ba fidèle spectateur au batala ka strata luna direct ya poto merci na bino bana meki ba singa na zo boka trop donc soki na boki télévision le comprendre que na boki bino trop ba poli ko tinda ezamu ke strata luna zo tonda ngote donc merla maroula sina rappela ki yo ba bluso tinda ke uti poto eza moi mi pousser ba ça moi le boko ça moi c'est bon anga ye typiquement c'est plus ça bana poto na iloko zo tala na minute oyo ko sala nini ko sa ngai na improvisaka ouais c'est plus ça bana poto elongo to yeba eloko nini otipika ko c'est ça bana miki yango la minute yo avant c'est ça bana poto o baza kuna yanga bande ko anga Junior Nzongo na bosanité Zing Zong les gars va faire na kata Paris na bosanité Berki Fudiangana Redi Fudiangana oyeba ni pe na poto ebi que tema bange se belé c'est plus ça no bana miki ba se bela ka ndenge ouais sikoyo bana mikili bango ba yebi etake imitateur na obeta ba mingongo bino mona parler bolo ba mongonga nani oya nani na bandi per robikanga ko pate pande beaucoup ma parler per yo akade pour comprendre na si bino mo comprendre ya nzamba mato nzamba sala ba ngomba moto pe na nzoto na azala ngomba nzamba sala matiti moto pe na nzoto na azala mati otomboli peka na habité na koli yango ouais chaka ya ibaga tenga metame non Christine Aveni na ndoba makambo eze belé dongo to suka wate est-ce qu'on continue le wana ana ko nini nunga wana na bonjoba na yo ka joba makabo yela ko yako peta yo tele mwana yo jako muna engame mombari yo moni penja mombari yeyo le galu yalu tu abato mo susu pam e pemena yo ne yibisi yo nenge wana ko pufa nenge wana tale kishidi sokuna zo yibisi yo ngane je tatino donc na journée beno talo sama ne dissidence ça que ça même les dissidence en so kendi no uzu même les en modelu comprenez que c'est l'ambiance de loin de bouger par la verdade de ya est-ce qu'on continue le colon moi bien en tout cas mes excuses vraiment yo jaya ga mwana soda ba oza kuyanga ga meno seka ga mama mwana soda ndiko ngai bon yo yebikaka o eza Luanda no yeminga na Luanda wa nazala yo ngala landa ko donc ngada yebi banda Congo nabi mwana mai oyo atangi ko aki journalisme na Congo mais na kamo na kuto na ngolo apokangi
ce qui fait du bien vraiment ya ngwana ndeko donc na éviter imitation bato mosusu suite lokola babuyibuyi bazali papa makaya bazali do bato ebele mais osukika soki na d3 okoki te nakende toleka ko nakende ti likolo yango na pena logique donc bato nyonso balandaka strata lunda ne zappe pas soki salle d'internet esili yo mawa tronzoli nayebi ke bana poto wifi ofele mundele esi achange masolo eza teke lokola biso bakokoka te donc merci na yo modoko kata fumbwa patron douche congolaise ateki visor kaka moko lobi strata lunda zwa futa bien ke ta fridi si de visor moko siko yo zo mibenga patron douche congolaise osalaka nini nakosengo ka revêtement pona na téléphone parfois il y a 3000 clients au leli on dirait ko kwe donc modoko kata fumbwa patron douche congolaise nzete ya mbila bako kato me okokola merci beaucoup na nyonso sur la plateau bozo mona boiza modoko kata fumbwa soko leki modoko kata fumbwa ki atia kwa nzete ya mbila patron douche congolaise soko leki obenginga bana ngola na bike bochaka code to bitika 938 053 275 olobi strata lunda ko boka le susu modoko kata fumbwa te modoko kata fumbwa okolongwa tant que babengana no teseke modoko kata fumbwa le seul patron zete ya mbila bako kata ekokolo tipika sepisa bana mikili o bako yoko elo donc ndemo na ndambo bayoki wana eza misusu epesi bango pasi bazaka pena bandeko na mwana Afrique awa mwa anniversaire mwa fête babenga tipika jouer numéro tipika za la Katangola awa tipika numéro na eza 941 na ebike numéro ko pesa poso ko pesi siko bako wela ko benga wela ko benga na ko pesa la tipika numéro donc continuer sepisa bana mikili dérangement oui boka siko bana mikili bino mo boyoka yo de jo compete shaba wote pota yene ba fanfare shaba ayena kovo lokola buto wote kamina shaba bupigi bakundu ba nchoto ba ye bwa sheri ayona ya wote papa mais buibu diete polulu ngalali na moto polulu yo me mali machile mo ma be polulu ana buibu kana buibu shobana mana wanji ona totisite merci beaucoup. Je sais que vous avez belé. Edon Zoloko, merci beaucoup. Nabi Bozolanda, oh, type Kato Yambi. Serge Mouyamuna, Motema Yambi Mouyamuna, pareil, Sermilia. Donc, mission Bouefo, les gars, on passe Strata Lunda. Donc, Sangaï Mawa trop loin et bouger, Angolais bouger. Toujours na www.universel TV.com. Oh, on a simple serviteur, Strata Lunda. Eric Bouka. Donc, on va te place aux âges. Génie Wembo, là où c'est reposté. Le cœur des Strata Lunda, Kateka Fou. La possibilité, Ornella Lumumba Dior, Maman Kenaya, Bébé Nyosh, là, dans la Kata Lukapa. Tchatcho Pipo de Madrid, merci na poto pour la soutenance. Pas parole ce soir, bien. Roi David, écoute bien, Nana. Roi David, écoute bien, Nana. À quoi était? Kimia. Merci beaucoup donc roi David Dikuta donc merci beaucoup bayebi singa na boaki trop Michou Matinda Karine Nombo Belinda kisoka la félicite pape na bino mabanga na boaki lango HDV loboko trepé donc ako sala masolo ako simba trepé pendant 5 heures de temps ako lembete na bosani yote Norvis donc merci beaucoup tipika to komi ko chiter moi mon pour ta émission télévision c'est le temps est-ce que message ni tipika ozana rankini na kombone za nani kombone go ya tipika osaka ranking na équation où est la gani oyebi be ndetika la kina ebe na ngayete oyebi na Angola na ebe na Angola batu mo boye babandika théâtre mo ya mo muke mais ebo place za yebi na boyete mais na yebi yote banda Congo na yebi na ngayote na yebi yote vraiment équation yo yebi te na yebi yote Nabi, ba comédie Angola, ba Matembele, ba Jorvis Videloé Angola, ba Polulu Zetouin, ba Polulu Mabanga, mais il y a bien excusé Nabi. Équation. Oui, Nabi. Équation, ba yebi yote benga stratalou na 938 053 275 oya kozong sa droit de réponse. Équation na zoko luka yo soko tali émission na yebi kotala, ba boyo ba lobi yebi loko te. Na boyete mais na yebi yote. Kanza ko boyete. Oui, on ko banga suna ko boya te na boyete mais na yebi na ngayete mais ya yebi yo yepo ebanga makasi banda Congo yepo ebanga mais tipika na ko idene mo te ko déclarer bi que non cri à 112 au Bercy azaki ex mission we ransom en bois ka cri à 112 bi que ya yo oui mais ngana yebi que non isa ya Bercy mais comme ya yo ndenge ni je wone za yanga po banda maketo na Angola mais banda Congo
théâtre langa le mona jouer rapé normal les na saboyi hein batna TV batala le mo type ka lati maquillage mais sans maquillage dans un animateur yebi moi je fais la musique oh oui je fais l'académie des beaux-arts étant qu'artiste peintre décorateur chimiste je suis aussi l'artiste musicien on le rappelle en français oui oh on a pris au Congo j'ai étudié au Congo mon frère enfin oui est-ce que tu peux me dire c'est écrit on a dit que c'est Tipka qui a créé cela mais moi je connais et je sais que non c'est l'animateur de Weranson qui s'appelle l'ancien animateur de Weranson Bercy il a créé son cri et momentalement Tipka nous dit que non c'est pour lui donc c'est lui qui est l'acteur-compositeur mais qu'est-ce qui se passe entre toi et Bercy moi il y a des problèmes il y a lobby il y a un coup qui l'appelle Saïsaï Saïsaï c'est un comédien mais à la supervision mon robot il sauve pas à l'ango tout le monde a Félix Aïmba malé mamboa oh il sauve Saïsaï na moto qui reçoit pour faire Aïmba mais ngai pas Bercy yé mon ba yebi hein asa mwana ngiringira yebi moto ya beta cri na ko beta ko pe na poto ba yoka mais saka nango makamno ko bande yango ya kota yangiama ah Tipka zo yebi sa bango baso yokati Tipka zo pekisa bano ya mikelekete baso yokati 112 nana ko baka na Tipka nkasu 112 mama banda bayobile la sike bana bayobile si on a yambi en tant que comédien ou bien yambi en tant qu'animateur multicolore comédien décorateur peintre animateur tout donc on peut dire bien donc c'est la Tipka zo yebisa Tipka zo yebisa bana makala bango baso yokati 112 Kakoti. Nana ko baka na Bercy ya mwana. Donc izaka yo match Bercy ya mwana. Oui. O yo ayiba krito yo mtotekela ye. Ya yebi kriye uta la quartier. Eza ko na ko ngapela ko lekala TV la bi. Otumula ya yima. O ko sambwa Eza ya mbabola. Ya DJ. Ndemo be ba pièce so ya sikabo mu na pe DJ ma tourner ça la théâtre. Mais Bercy on briller biso. Bercy obeti cri ya Tipka na télévision lokola yo koki peto kimi na yo maison mère moto soki tembeza abenga na numéro nango pesi numéro abengi ngai na koya na émission abenga Bercy en direct na tuna makamba cri oyo oui na benga Bercy en direct oui yango benande nzela est-ce que HDV okoyi ko permettre ngana cha câble na benga Bercy ya mwana to cha main libre papa naza pena pré po bana poto babeki fudianga na bazing zong le kwa café bayebi masolo wana bayebi na kati Tipka 50 mais to comme ko zinda vraiment to kitana se na Congo ba koma ko confondre ba koma ba te ko koma na ngola ndenge nini ba koma ko duka yo oyaka lokola ngulu na ngola lelo komi Tipka ya danger ngana kingolu te la ngola ngana ko binisa mbongo jamais na poche tanga na ngola donc mutu oya memanga na ngola na makasa roi David Bikuta biangana yebela mutafutela ngambongo na yangola tuenzela mona baninga toye na concentrer nenga izala ba vie j'ai ti na pandisi lelo donc d'un mo pe na linga la kutana ba kansu du solo na mikili eza parcours artistique si bataye yo bezali na kini yo tanga na Congo na poto na miso bana poto que journaliste là ayekolango ate atanga na mikili atanga kuna na Congo na ba papi mboma banano baye bani etake ba chroniqueur ya na quantité na vérité pour la monayo. Merci beaucoup Tipka. Je pense que comme Koshite na fin ya émission je vous annonce toujours que non mon boss mon patron Autimi Kili Asa na Congo ya Maître John Switzerland. Donc merci beaucoup mon boss nous pèse une opportunité tant que cordon il y a des chaînes. Il suffit de taper www.véritéuniverselletv.com. Tokeni sous on a www.congosuisse.tv.com. Oyo ngai strata lunda nazali cordon nazali ko féliciter ba collègue na ngai topé basali o bazali na kisasa ba journaliste nyonso bozo sala musala ya bien accompagné na équipe na nga mobimba awa na kati ya ngola na bosani te Carlos Kabalu donc yé mystique eloko moko naza ko pesa défaut toujours et pas na yo Laetitia Kasula mona tsoko ya presse malgré tout donc absence de l'équipe trop na bosanité Norfis le grand monteur le grand réalisateur merci à toi ndenge yaki susoko
pour répondre à l'invitation, événement à Danze et ça lobby le 29. Il y a Super Greco, DJ Ima Tempête, Boma Pempe à l'époque à Binisaka na Kin, Lelo Awa Abo Binisana Kati Angola, Mona Mousmona Mobali, toujours dans ma casse, il y a fois où Zamba Pesaye, DJ Ima Tempête, à un événement, il y a Danze na Sali, il y a Mounene Awa na Kati Angola, na Congo, il y a Olympia, Oba Félix, Rosé, Koba Beta, Bawera Son, Banyata, DJ Ima Anyati, mais yo Oyak Angola, Obeta Kawabi. Soko Beti na Sali, il y a Monique, il y a Sali montage, on lobby, il y a Betaki. Obetaki na junior na kimangu olobi ko betaki sale junior et résistera toujours quand na 30 bato baki ko mela bière so ko beti liposo ya 18 personnes olobi ko tondi si junior to boy makambo wana betela biso musique type ka to komo kene vraiment na suka maintenant na dernière question na yo est-ce que ça va bien nzoti mboza na groupe. Bon, on a militaire déjà, Yodi, Angola, et ça le voit à poto. Na ibi kola ting comment ki bo tout micro so ko tout di pas flekoler là ouais. Ouais, tu le Western ko. O bangilango, Yodi a pas ko bana poto. Ouais, type ka. Donc pesa biso ce que banzonting on a un groupe pour posséder dans ngini. Bon, na militaire yo recrutement déjà des artistes et bandits déjà. Il y a le numéro 941 17 11 01. Plus Naso Lukayo équaliser. Équation. Ah, autant que component. Na quoi que vous devez équation. Vous rappelez ngai. Félicitations vraiment donc on casse na rando. Merci beaucoup nayebi ke eloko ya kitoko e umelaka te donc je sais que vous êtes très nombreux na minute ndenge bo mesana ka kolanda Strata Lunda papa na Chiku Piken motema Sylvie Mafuta mama na Jogo na Ines Lunda ngeso na vakisha wana bana nga bambote be na pesi bino bali fanto nanga na bosani te papa botanga le colonel Jean Ouvala merci papa na souhaité toujours gouvernement c'est que bandaki na ngolo so comme général c'est-à-dire na comme otambo na pistola donc mata pete kala mingi tali kama kisite mama botanga Marie Paul Lunda place sa bambote be na kini merci na on sera toujours fierté ya musala typique to comme chité na soka mais avant na kende li session ezanga tête bino nyonso boyebi ke no tango nzamba ngako tinda mona na ye na mokili Yesu Masiya po a sauver mokili Satan lobby oye pe fo balaka abota kaka aye ko tinda mwana na ye kombo na ye ndoki tango batinde na mokili oye fo abala kaka aye ko bala mwasi moko kombo na ye moyibi tango babali ye oye ifo abota kaka zigzong baye ko bota mwana moko ngoko mona ye lokuta mwana ngoko panza bato basanga mabe ko kosela bato makambo tipika to komi na suka bana poto bana wana seke sanda luzolo est-ce que ko beta eloko moko ya suka poto kabonanga na yo ya suka ouais ya suka pona sepesa bana poto non sepesa bana lisolo mais na senti vraiment autant avec Bible poso tangi na Luc chapitre 4 verset 6 papa na kendaka guerre na mwana na ye papa na batoboli emisu mwana na ye bakoti na kata zamba batumbi zamba suka nango mwana atimula libulu amitindi na kata sopisu zelu on ezaka ya Bible na bine yo tanga Bible ndenge moko ngape na tanga Bible so tangi na Luc chapitre 4 verset 6 papa na kene guerre ba rebelle batoboli elisu mwana na ye papa na zoka yi mwana na otonga bapota na suka na ba rebelle bazwe mwana na nenga to aodlokuta bafungola na Bible na Bible ba rebelle batumbi zamba mais mwana na makasa nzambe atimuna libulu amibomba mizambe kufi batabwe papa bongo na Bible oh bibi na Bible ngo aussi sangote bo sangote spata na sepeli bande kwa poto papa tipika Fukushima yeyo na betaka lisoma muke pona sexible de atro na tapena tonalité nanga bongo alali bandiku bina boyibaka réalité le kakabana nzuto abasité ezaki na mama moko azaki na zemi wana ake échographie batali na libumu mama wana zana zema mapasa bana poto na senga bino nyonso badidie nzongo buzongisaka mama wana zema mapasa nzongo ba mapasa wana na libumu bayokanaka te babutami premier mois deuxième mois troisième mois Timba asandeli libela mama le bite fona koma komelisa bango mibali libele o njoka nzuzi pe mutema mabe Timba komelo te ya sandeli ya mama bonga mela lesus oyo Timba zwaka poison te azui poison apakuli na libela mama soki nzuzi ameliaku bala mukana tongo bande kutata na banga kufi Merci beaucoup, je sais que vous êtes très nombreux quand vous avez www.vertéuniverseltv.com.
pa chaîne ezali baletan vous dans sur na www.congosuissetv.com. Merci à toi mon boss, mon patron Outi Poto Oza Abas. Bon séjour na kati Angola na kati Luanda. Oyo abengami na kombo ya Maître John Switzerland. Soki na bois que c'est-à-dire mbongo oko pesa eko kokate na bosanité. Gaïta mwana kansala les sélectionnaires, les seuls boss patron on a confirmé na Lunda c'est toi. Na bosanité Freddy Kwanza les jokers. Donc c'est-à-dire ceux qui balient joker c'est que ma solo et lali na bosanité les sous papinda la mopepa suka na kafufu kala mingi te na ko yamboka na po obo pesa ki kokite garantie ndako zo ko tungisanga fona beta to na Brésil ezo senga nga Kandra le solo. Oh. Loba no ya, loba lo akoko. Oh, toza. Edon Zoloko, merci pour la soutenance boss Fochalito. Na bosani ote Eric Ebuka kala mingi te toko kita na masa na ngai confrère na nga ozali Carlos Kabalu kala mingi te toko kita balunda na pona yaki na $5,000 na annoncé. Turo na posa na matata na 10,000 ou bien 15,000 ko sala strata lunda c'est bon na beta peto na Atlanta na kendo ko tala Deborah Kaneno. Merci à toi mon boss. Toko mi suka vraiment typique. Wande kwa ngai. Mais c'est pour que l'on moi crimo yo yebi typique ce qui typique. Typique. Yo yebi typique. Abalola loketo pete dans générique wana na PCP sous sali na maman Nzuzu Mbombo. Catherine, maman a soutenu nga banda Congo. Mais où tu beta bord mo na bord mo zelaki na bakota ba bord ce qui typique écrit au générique fabrica sa bois qui vraiment bord wana na ebite ba bikeza ya yo. Makamba se belé yango na ibsa bande ko nyonso ya Afrique na ba en Europe. Type casa spectacle le 9 décembre le 24 décembre na le 31. Bato ba ke kumisa nzambe ba kumisa nzambe o ba ya kumisa type kakuna ba kumisa type kapo tout est vanité. Ko kila ngo zandenge nini yo yebite ba bikeza ya yo. Makamba se belé papa soto panzi na ba animateur. Est-ce que c'est la ngamo fio ne osala moi c'est bon. Ba lobi ekata ba maman mi tout. Debselo moko. Oye ba ka jour où era sala accident. Bato baba wera na jibe ba yoka na raté mais jour wera sala accident mutali boso ayakotala wera eba kazaka nani ezaki frère Patrice aye wa wera zolela ya ngoyi mosoko fe na bukani loboko yoka siko frère Patrice oh leki na ngai le roi ngiama de la forêt bacha aussi matin nzambe akokule le temps. Parce que tango jiba ye yoka jibe siko lokwa ba yoka na tela wera jibe mba moko aekuta muninga na tango pasi ole akipe muninga na tango pasi yoka jibe mba moko moyembila ye eza yo eza ngate mutu banda makamba binemi ngana bukana liboko yo bukani liboko elele eza. Merci beaucoup, ma chère internaute Naïbi que vous allez qui très nombreux na minute vous allez Kolanda Stratalunda juge des journalistes et la seule compétence est formé à l'effacer que licencié en communication na JPE journalisme politique extérieur. Merci beaucoup pour les marobe ngate bato bazali banda il suffit de obeta kaka plus 244 938 053 275 numéro ya Stratalunda numéro ya boss nanga pesa na banya écran soki obengi pe okoso sur WhatsApp. Mais boss ventrier pour bois qui était yena yebite merci beaucoup je sais que mto leka pa na ye donc na bossani yote ba boss nanga yi Freddy Kwanza les jokers na zo ya kafufu wana masa nanga Serge Muyamuna yaya ba yesingo beti libanga ya 11 donc kala mite nazo kitaka fufu na masa nanga yi Carlos Kabalu Boka équipe nationale o ezalina www.Vérité universelle TV type 4 comme na souka moi des dédicaces là moi c'est bon na tiki le plateau merci vraiment pour l'invitation soit beauté donc on va répondre l'invitation ngai quant à moi Stratalunda on se retrouve à la prochaine émission bye bye ba beti eloko ya ba comédien nzoka yani mosi ba bebana na mbale sombo ye mbale somba za ko beta lisolo na yete komba yani mosi bana poto bino mango bolo ba ye mbale somba salaki mabe otolo baki malamu boyoka mbale sombo tokendaki na mama Olivier tokena ye totamoli katanga mobimba totamoli place nyonso mamoli valobite na minute oyo foto ke nekotala na jardin bakene kotala ba mokomboso bakene kotala batebele batali banyama nyonso baye kosuka place ya mokomboso batala boye ba mokomboso ba gorile babime bere balingi bango bandeko mbalo so mabangi tanga banga soki sima ba goli ba sete yo yamba lokokima te yo kene na yo tozana posa yani mosi mama Oliva kamwe ba makaku na ba gorile bazana posa yani mosi kaka ya yani mosi bazana posa na ye
bagoline balingi yani moshi mamori vakei mbaloso mbakei tala bakesho bagoline baza kotuna yani moshi yo za motema mabe mama kufa ko yakate pona nini leki walanda yo neti na yo to zaki na uto kufa babomaki na bilanga koko ozaki te pona nini alali bandeku bilina siboza kolanda na poto papa tipka oyo eza mutu ya karakate chamba salon douche propre caro tirikolo bandeku nazala bino toujours kaka na site na biso site ibuza kolanda bandeku tukuseka tirikolo nazasiri nimero za afise wana bino nde batu bukubenga tukuyebila ndenge